Mbote na bino nyonso ngai Joyce Bolowa landa Congo Dialogue po yemba nyonso ya Congo. Merci beaucoup. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Dieu t'attend à la maturité. Naimo umbunayo yokanga ilosambo pele milibo sonayo boyaya naimoko nakokite mokili oyo mabaku napesi yo loboko tambolisanga oyaya litumbeleki ngai makasi nazoto boye nakoka te telema banguna nyonso bakima ngai oyaya. Banamboka, Boé Malamu, Mbote Mbote Nabino Nyonso, Balandi Nyonso ya Espace Dialogue avec moi Josué Bolowa l'international. Bienvenue dans l'émission Nabino. Merci de pouvoir choisir ce site de bonne manière. www.congodialogue.com. Et nous sommes à Cape Town. Ça c'est Table Mountain. Hein? Table Mountain. Donc ce que Cape Town, Table Mountain, c'est quoi Cape Town? Vous comprenez? Donc vraiment merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour choisir le programme Nabiso. Et puis je crois que chaque fois que tu as la petit écran, tu as toujours comme Melabino 1+. Nous sommes réellement à Cape Town. Tu es Kolanda, Banamboka, Balanda, émission Nabiso, Bengi Biso, tout ça, analyse ensemble, parce que Bino Bolo, Soukarana Djoubur, Ponanini, Pretoria, tout ça, pour Elisabeth, les Lopé qui est à Cape Town de façon que Oyo Kapé Bamakanis Nabiso. Alors, grand merci, na grand prêtre mère Francine Gembe de la Belgique. Moi, na popia mukolo, maman, salut, Tiayangwana, donc, grand prêtre mère. Donc, nous sommes là toujours. Nous sommes à Cape Town, le climat m'aura bien donné, comme déjà dans Ngomba, on a fou la bisokoto. Alors, Toponi 4 m'aura bien étudié. Dans ton cas, UCT, University of Cape Town, c'est ça? Dans ton cas, UCT, University of Cape Town, donc l'université m'a bien, au Pénin bien, Penza bien. Dans ton thème, na parking à étudiant. Alors, on a voulu aussi, Kotambola Mamouké, pour te caper ma canne sabato. Alors, à la une, on nous appelle que, ne mwanantsemi à sécurité, sous Babia Zanakata Cape Town. Ni ba futel biso bi mbangu toye potuluka ba biso ka bata mi pa betudia awa ne mwana nsemi alongwe Congo donc après mambu ya coup d'état et les cas qui rataki ba bien na kati ya UCT awa donc tu sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Il semblerait que selon des sources qui nous a appelé nous dit que ne mwana nsemi comment il est sorti de Kinshasa, on ne sait pas comment il est sorti de RDC, là nous ne savons absolument pas et comment il a pu avoir le passeport. Alors à tous les adeptes nyonso pe ba fidèles nyonso ya Dibundi ya Congo, c'est ça hein, Dibundi ya Congo donc babi que président chef leader Nabino en Afrique du Sud awa. Et spécialement à Cape Town. Il semblerait qu'il était conduit dans une voiture là. Bah, nous ne voulons pas vous proposer une immatriculation Nango, mais il semblerait qu'il est ici à Cape Town. Donc voilà pourquoi nous sommes ici pour chercher un peu des informations pour savoir si réellement il est présent ou quoi. Et comment il est sorti de la RDC à Bimina Congo Nengenini, parce qu'il avait dit que après ça qui pouvoir en place ultimatum. Mais ça bon hein, na date Moroboé donc président en place à Rosa Mbassou. Alors après coup d'état, prison Makala, donc le monsieur est disparu, le leader à Kiboulou Congo était disparu et curieusement après quelques mois on nous dit que il est ici en Afrique du Sud, spécialement dans ces belles villes, belles cités de Cape Town, une province là bien fait. Merci Papa Bolowa na mutuno tuninga pone makambo etali mwanansemi. Vraiment ceux qui mwanansemi à Cape Town. Moi je ne pense pas que ba combattant ba kotia lumbe.
mon ancien maza mutu o ba combattant pour ba yamba écoute à bras ouverts parce que aza le seul député national aloba makambu oyo Vital Kamerhe tikala ko lobango te oyo ba Yves Kisombe tous les députés o bazana mboka na batikala jamais ko loba yango batikala jamais ko loba yango mon ancien aza mutu oyo aloba vérité oyo que un taximan à Dar es Salaam a commis le président aloba yango ouvertement na kati ya Congo boyebi yango oyo ariska ki même vi na ye ariska makambo ebele donc mon ancien ko na mboka ya libanda aza sujet ya ba combattant ba ko menacer te mais c'est tout à fait normal aza citoyen congolais étant que à se protéger. Combien de fois gouvernement ya Kabila luka pour na bomaye et luka pour na osala mabe, combien de fois azalaka na député national na ye Matezolo o trahira ye na kati ya parlement wana hein aza mutu o aza leader d'opinion donc aza na position kalinga bima akobima publiquement teneti batu nyonso. C'est un leader d'opinion peut-être que na suivi moko boye Kabila peut-être na gouvernement o eza en place balingi tam so ba éliminer o yebite amoni que fois se protéger bimanaye donc aza libre ko bima. Mais papa je vous dis que pouvoir ya Congo ezaki pouvoir moko ya ba trahison. Ezaki pouvoir moko ba congolais oyo bazalaki na pouvoir na bazalaki na maturité politique té. Bazalaki na maturité nde ya ko yiba mbongo ya kozwa mbongo. Et ça qui otindi muto tie mutu boye na simanango a BBC. C'était comme ça. Donc ezaki normal to kutana na babiloko ekutani wana. Akutana na babiloko wana po azwa maele. Ezaki normal. Donc pour nanga nazo mona ngo mabete mon ancien misoka ye na mboka oyo moi je pense que il faut pas souhaiter le bienvenu, c'est toujours l'Afrique. Les mboka Afrique, aza africain. Aza libre ko tambola a na mboka o il est libre mutu mo ko tie panzi ko lazate. Bon kolobake mon ancien mazo batama ça reste à vérifier abatami wapi et pour amona na est-ce que na Congo so mona mon ancien na nzela zo tambola depuis ngana yeba mon ancien depuis na yoka lisola mon ancien na tikala mona mon ancien na wenzete na tikala mona mon ancien na nzela te c'est un homme d'état. Aza mutu moko tambola bitambola tambola te aza mutu oyo atambola kana ba réserve na ye donc soka sepeli atambola normal atambola est-ce que yo so mona ngape na tambola bitambola tambola donc mutu na mutu azana ba kona ye azana bisika na ye aza libre mais à cause de la akoko sécurité lokola ba collabo misusu o ba yaka na mboka oya ko sécurité azala libre otambola atambola na ye aza mutu akota na ba barte. Bon, mon endeni, akenda ba restaurant, akokende peut-être restaurant. Et puis c'est un Congo de tradition. Alia kaka biloko ya mboka. Bon, siko écoute na biloko misusu o ba McDonald's, ba KFC, tamsu ya lia kangote. Mais assurance a PC population congolaise abimi na prison akimi do achaki terreur mais siko to kanse ki yende ayeko longola pena donc ko changer comme ma changement na mboka. Mon frère na webisa yo na pouvoir ya Kabila Bakounio ce qui est nécessaire pour nous déstabiliser le pouvoir à Kabila. Donc ce que mon ancien m'avait fait, et ça qui m'a là, mon moment tous les coups, et ça qui bien, n'a pas eu Martin Fayulu, ma benda mindu qui n'a moutou. Ba risque ba vie na bango. Le loso Martin Fayulu abimi na Congo est-ce qu'il faut ba combattre ba mal à l'aise? Ba ko mal à l'aise te? Ba ça ba tout ba risquer sur place ba combattre Kabila sur place. Biso to combattre na média, bango ba combattre Kabila sur place. Donc ba ça ba tout oso ba to ba que la bango ba fleur, to ko négliger bango te. Ba koti ba prison, ba risquer ba vie na bango, ba risquer ko tika bana na bango na basi na bango pour na intérêt ya mboka Congo. Donc c'est un peu ça. Bon, message na ko pesa ba dibundi ya Congo, ndenge bango mo ba yembaka luvuata ki bakala. Lukatula wonga luvuata ki bakala. Donc c'est un peu ça. Yango na yebika moi mukeza ba ki Congo o ba parents bana ko côté ya biso malembe. Donc ilinko lo ba ke bolongo la ko banga boz lata ki mobali. Congo ezamboka na bino, Congo e banda na ba Congo. Tabazo benga Congo, c'est-à-dire on voit les Bakongo, Congo central, binonde bobanda histoire ya Congo, Bakongo boye Bakongo ba yebi o babenga Congo dian totila. Bakongo ba yebi histoire ya Congo koleka, ba congolais misusu parce que histoire ya Congo banda na ba Congo.
résistance ya liboso ko bengana flamand et banda na ba Congo. Donc ba Congo bako banga batu misusu te. Ba Congo baza oyo ba peuple oyo baza ba autochtone oyo bakotika la simate pour na ko défendre mboka na bango. Mu Congo ba Congo ko za la jamais trahi. Ba Congo ko rebelle ko kota na ba Congo te. 10 secteurs ndenge ezala e ko zala kaka 10 secteurs e ko kabwana te. Donc na ko yebisa ba Congo batadi bundu dia Congo lukala kibakala luvuata kibakala lukatula wonga Congo lwa beno Congo lwa basedieno Congo lwa bakakadieno Congo lwa bana beno Congo lweno. Donc botika ko banga mwana sema za na Congo za na Congo te Congo eza ya bino bozala l'aise mboka eza ya bino. Bon papa lisolo ya coup d'état mwana semi nazala na Congo te na yebite zala vrai ou faux na yebi yango te mais na ucho yebiso eloko moko ke na pouvoir ya Kabila ba kunyonso ezalaki nécessaire ezalaki normal pour na ko déstabiliser pouvoir ya ba saillant pouvoir ya ba destructeur o ezalaki na mboka ya Congo. Donc ba kunyonso ezalaki normal na koloba te que coup d'état ezalaki mise en scène ou be coup d'état ezalaki triqué. Peut-être tout ce qu'il a fait ce qui est bon pour nous déstabiliser pouvoir à Kabila, donc c'est qui bien. Merci beaucoup. Salutations. Oui, na pesi mboka na ba mbote na ba Congo nyonso ya Congo central. Na pesi mbote na ba dibundu dia Congo basaka dibundu ya Congo te ezali na ba BDK basaka église beleo ya banyanga ya ba ki mpe valongo bangunza na pesi bango mbote en tout cas bo soutenir ndeko na bino bo soutenir mboka na bino pour na intérêt ya mboka na bino pe na pesi mbote na Congo dialogue na yo papa Josué Boloa na madame Francine Ngembe o na yo ki babengi maman moko boye kitoko esila kate donc kitoko éternel na pesi mbote na madame nanga clé de Vangwadio na libota nanga levite de Vangwadio na bana nanga nyoso nzambe apambola bino. Un peu ça qui est la une, donc on nous a appelé rapidement de Tokitaki na Cape Town awa juste pour nako yoka ko zwa information to tuna ne mwana nsemi azawapi abatem na quartier nini est-ce que dans observatoire est-ce que dans Kensington est-ce que batami na table monte na ngomba na kuna est-ce que dans Simate to azana waterfront tout ou comment. Donc on va un peu chercher cela. Et puis je vous dis encore grand merci. Si vous êtes aussi au travers Libande à Cape Town aux la province vous voulez nous appeler Tokitana Bisika Bozali Poto Kapé Analyse Nabino, vous êtes vraiment la bienvenue. Le propos qui sera émis dans cette émission, ça va engager que mon invité, n'est-ce pas? Vous avez des questions à poser, des réactions contre ce qu'il va vous dire, vous êtes la bienvenue. YouTube Congo Dialogue, Facebook c'est Josué Boloa. Abonnez-vous massivement dans notre site de bonne manière. Abonnez-vous dans notre YouTube channel pour avoir plus d'éclaircissements et de réflexions. Merci beaucoup à vous. Je dis grand merci à Grand Prêtre Mère Francine Ngembe de la Belgique. Je dis grand merci à Francis Bambongo, les bourgeois. Grand merci à Francis Bambongo. Je ne peux pas oublier le président Vangadio. Totolo Koussa, sans oublier, n'est-ce pas? On a un staff, Penza, Bavanisme, on a Cape Town, Penza, on a sanité Yves Kambala, cadre Penza. Merci.